Nazali nesengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo na yango bande ko balandi émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino petika ete kimi ya nzambe tata eingela o mabota mabino. Merci encore une fois abonné na biso ya Océan du Congo lolege bozali ko s'abonner massivement et merci na bino bato bozo zali baku ya ko partager l'émission ko liker pe ko tala yango du début jusqu'à la fin tika ete nzambe ya lola apambola bino. Boza paka vraiment ba publicité te bo ignoraka yango te botala ka yango po yango nde salaka moi bande coupé to sala makambo to ke salaka la terrain en tout cas lokola to ko bundaka na ndenge oyo nzambe akopesa biso mais quand même ba abonner na biso bo s'abonner encore une fois massivement bo partager l'émission bo liker bo ko salaka de cité na chaîne na bino ya Libération wape pa yo penza to ko kende ikoke lokendo kasi bande ko balandi lelo vraiment ni to ko ba makambo eteli indépendance parce que to ça na mois ya juin Wapesika Oyo, le 30 juin, balingi ba bandaliser yango. Le 30 juin, effort ya bato, o ba kufa, o ba sala, 49 personnes. O ba kufaka, lelo balingi, ba komisa yango loko lelo kopamba. Bato ba yike, oyo ba telemaka kosala musala bango, lelo lanjela ya Chilombo, indépendance ya République démocratique du Congo, et lingi ezala piétiner na makolona yepe alingi abafoué yango bazosong biso petit à petit na kati ya colonie mais systématiquement biso tozoye baté yango telatine toza ko dénoncer ba insanité alors etumbala biso ezali parce que to ça l'article 24 na makasi parce que mobeko le konji basi ba bétonner yango mobeko le konji basi ba kangi yango na lolenge nyos siko balingi te batu basala balingi te peuple congolais revendiquer ba droit balingi te peuple congolais telema tant peuple congolais lui ko telema bazali ko créer ba piste alors complicité ba kambi o bazapela biso ba peuple congolais parce que si vraiment tozalaki na ba kambi ya malamu o ba bundeli peuple o balingi peuple biloko ngobila osala koko osala ngote vous rendez compte que bato balimba kita okelo so ba matine ngobila kangi ba et puis bato ba ko se plaindre la média non c'est l'insensé qui ngobila pour empêcher biso to sala ko to osala te soki to la ba vrai politicien ba vrai opposant mbeta yango to sala makambo tellement batilo so ba ok na course ya balibumu na bana ba otala peuplete contraire par rapport à ma papa la biso akala ba patriarche la biso ba kufela ki peuple et non ba enfant biologique et non ba vie na bango ba pesa ki importance te ndeko langa soko lingi vie na ko perdre yango mais soko boy yango ndeko zo yango parce que soko ki souci vie na yo o ko perdre yango parce que o tiko selo ko malamu te o selo po o ko kanzala te o ko kate mai soki ezato bali ko lela mais soko sacrifier vie na oyo oko bomba yango molimo ko zo valeur et lobi na trône nzambo zo eloko moko nzoto eza eloko te parce que désir ya nzoto oyo eza 5 eza 15 plus tôt 15 œuvres de la chair oyo mabiso la kufa alors les loso to kufa mais ce sont des politiciens congolais pourquoi nazo tala sabino alazo démontrer bande kolanga état de siège la bande ko sabino que ce sont des politiciens ne ba bo mabiso batu bazo kufa la Goma batu ba kufa la Ituri batu bazo kufa la Butembo batu bazo kufa la Beni na Fizi na Manono tsekuna na kati na seka bisika nyoso bilo boyebi Ituri batu bazali ko kufa bato bazo boma bato bayebani te selon bango mais tomoni kuna na kati eza na 56 milices ya ba rebelle Félix Alobi sera mobeko likonzi na kosala yango ndenge elongo balite mais lokola ezaka mobeko likonzi ya mboka ngala sala nini na cha état de siège iyo eke nzembo salamina ndenge mabe il fallait konga et réunir les deux chambres ye lokola kwesi OK ça va état de siège to kozanani des gouverneurs rebelles on liboso ba wangala ki bazaba militaire après ba sali statistique ba yebi bango ba sali enquête lelo des rebelles wala baket ya nani ya RCD Goma na ya MLC OK ça va to pesa bango po bango batwaye ko bundisa biso ba yebi mboka tokei biso to telemi to beti mbela balingite elongi be bango ya ngoleke troupes étrangères ba Rwandais ba Côte babundia tumba na état de siège état d'urgence 215 morts na zo boma batola c'est pas Félix 215 ba kufi tangu ye Félix asali état d'urgence
nani mutoto kosambisa la 215 bakufi. Bible le bien, prophète le kuta ba ko lapider. Bon mokonzi ya mabebo ye mbano na ezani. Na mobeko le konza mboka. Balobi article 63. Tozo revendiquer article 64 plutôt. Tozo revendiquer ba droit la biso na muto soki na bokonzi ma beso ko sala on lolenge longo banite. Donc le soulèvement populaire. Article 64 et 63 eza sacré. Tozo bundani mabele. Batika mabelete. Tozo bunde la portion à terre na biso. Balobi eza sacré. Sacré et loko eza sacré ndekolanga. To tanga ka to bebse. Nangonga o eloko ni biso to ko sala ba politicien na biso. Un mois yango ekoki, rien ne va, 215 morts. Ni to ko sala. Biso tout la balabala ko senga démission à Félix Tshilombo. Si tu as des politiciens conscients, on va abonder la peuple parce que on ezali bohumbo. Exploitation de l'homme par l'homme ndenge bilemo boloba. Félix Aroba na ko exploiter biso te bande kolanga. Mais biso to abonder la makambo batu bakufite. En plein état de siège, batu ba continuer ko kufa. Nani azoboma batu? Ce n'est pas le Rwanda. Ce n'est pas les Museveni, ce n'est pas les Monescu, ce n'est pas les Français, ce n'est pas... Mais bateau là, on koufa siko lolenge nini. Rwanda a sengeli biso aide. Biso to a payé à Rwanda. Pour Rwanda, a sengeli biso aide. Siko Félix a osala nini. Pour azanga ko sengeli biso aide. Aujourd'hui, ceux qui Congo ont la poste aide, il faut passer par Kagame. Pour voir Kagame ne koyoka na po ba aider ba Congolais. Ça c'est insulte. Ba fingi tous les ba Congolais. Mais les politiciens congolais ba gobe loko wana, ba lobi et un problème na biso za maponami. Aussi longtemps que baso l'exemple vous avez une autre titère qui n'est pas de vous, mais azo konzabino na kanai, azo sengela bino ba aide, de bino po bolia bien. Pour indépendance côté la mboka la bino, pour besoin soins médicaux ya malamu, pour botika la kimia, il faut passer par le roi Kagame. Mais les politiciens congolais ba bito qui na loi ya CENI, ndé o est important. Ce qu'on va comme ça la ba baise. Ba comme ça la ba baise. Pour ni ba chabango ka. Nga il faut na dénoncer l'insanité. Je me forme, je me cultive. Pour vous informer. Et moi, j'aime dire tout ce que les gens disent, tout bas, et je dénonce les insanités. C'est pour cela que je suis océan de la presse congolaise. Je ne peux pas accepter Bouzobo Salama Kinshasa. Qu'est-ce qui ne va pas? Un groupe de gens, ils disent, Biso Toza activiste était. Batou Basala Rabilo connaît ça, Merlin Vouv. Ba Mustafa. Bango Basa activiste. Moi, les Kamo Bekwei, Basungi Bango. Baebisi bango baké batele meta 10 personnes basali makele wa bazongi le bango ba filmer bango biso toza ba résistant biso to bundela mboka biso to kenaka na mas to bimi eluluwe zoye bombaye to bimi to zongi to sali likam et puis tant to la bito sali ngana regretaka pourquoi tant batu basalaka makamba benga biso te. Merci encore une fois à la Bobo Congo. Na ba Odombo. Parce que bango tant ba penser ki na biso. Bato na biso ba kenya l'ambassade de France. Mais bato to sana bango bato baso luka ba beza mike. Tango ba nimba sali ka ba benga biso te biso to la bato. Poto ki te la seni wana so ba benga océan King Bukele boya to lingi to ki te la seni wana le to paralysé to paralysé ndeko langa ba benga biso te. Méchanceté langa ezana. So ko moni mutu bato ba solliciter biso te bato la baluka ba beze. Ya bima liboso ngumba nguba. Asa eloko te ane eloko osala te. La Kinshasa to lingi biloko la te. Ça c'est blaguer avec les morts. 215 ans bakufi l'état d'urgence. Vous blaguez avec eux. Osa ba beze bila buzo ba luka kanyaka. Nous on veut pas ça. On va dénoncer ça. Ça ce n'est pas le Congo d'aujourd'hui. Ce n'est pas la capitale Kinshasa. Tous ont souffrir. Bato ba onyo kwama. Likolo ba ja buzo ba oyo. Botele mi 10 personnes bogandi wa filmer boye bo tchao et pas nanga ko lekate biloko bongo le lekali sur l'océan du Congo. On ne peut pas blaguer avec les gens. Toi la maison to bunda il faut pour toutes. Ce que tu as la maison to bunda. To sangana.
maman c'est yaka yaka boy puis ça tire bambongo te to ko exploiter biloko la biso to salango to sala po to kitela seni to kitela seni ngobila boya ça va biso to laksa ngobila allez ba petit boya bomela boy bomela to mo batula biso basunga biso mikemike bosunga biso ti baba mbongo botine so saka poto lia te ebe poto sunga to sala baction ndeko musoko kabelo $100 ko sisa mkomo te ya so to na passe to kabela pe ba petit honnête nga personnellement na lo bayanga mais bandiko ngo ko mefantine na Congo ti wa makela 5 personnes babimi po baliaki kanyaka muto apese ba mbongo azo obligé mon vidéo ça c'est blaguer avec les Congolais ça c'est blaguer avec tout un pays batu ba souffrir faut Félix a quitté pour Félix a quitté là on biso sengé tout ça il faut tout ça les marches ya kanda toi na biloko tout parce que ba opesa biso accepter ngobila yo so lembo ka Congo ya ngobila ba procès ngobila to laxi bino esene ese lo tengo bila zu pression te ngobila ba longole pe bakanga Félix okala ba député babi ba olongola te mais mande la relaxe bilo sko matata mponyo bazo ba okanga matata mponyo ya zalasi kabu ya bocha no bilo na matata mponyo na senande ba osela biso ba blague la bango. Une nouvelle durée de 15 jours, l'état de siège requiert un temps nécessaire pour permettre à l'armée et à la police de parfaire des rétablissements définitifs de la paix dans la partie orientale du pays. Détermination d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège est devenue une impérieuse nécessité pour le pays après la proclamation de l'état d'urgence sanitaire le 24 mai sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo le 3 mai 2021. Par ailleurs, pour l'exécution urgente de son programme d'action, le gouvernement compte engager en toute célérité des réformes, notamment dans le domaine fiscal et dans celui de la réglementation numérique. Considérant que les matières visées si haut sont le domaine de la loi et qu'elles créent des circonstances exceptionnelles particulièrement graves justifiant l'habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance loi et pour une durée maximum de 3 mois certaines mesures nécessaires dans les matières précitées, le gouvernement de la République a initié et adopté le présent projet pour être soumis au vote du Parlement. Ces mesures sont destinées à proroger l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, réguler l'état de siège et l'état d'urgence conformément à l'article 85, alinéa 3 de la Constitution, accroître et restaurer de la République démocratique du Congo, réguler l'état de siège et l'état d'urgence conformément à l'article 85, alinéa 3 de la Constitution, accroître et rationaliser la mobilisation des recettes intérieures, notamment par le recours aux technologies numériques qui permettent de lutter efficacement contre la corruption, l'écoulage des recettes publiques et de développer le commerce électronique. Telle est l'économie de la présente loi. De l'adoption du rapport irratif. Bilamo bomoni longa matata mponi wana te. André Kimbuta paza. Bande kolanga. On est où là? Dans quel pays? Muta bolobaki matata mpona yiba mbongo ya kukanga lonjo. Nga président de la République matata mpona ofana na Sénat. Nga président de la République o Kimbuta za la mbongo mo ba ofana na Sénat. Donc ça veut dire Sénat on est allé à gober des assassins. Sénat on est vendu à gober des miyibi. Sénat on est vendu à bato ba mamboka. Des députés professeurs donc ce qu'on a ébi c'est le tozo kende wapi. Mais maintenant nous les Congolais pour ça la biso ezani tout ça babeze.
ande kolanga na pasi na moko kata likolo okomo sa ba base bakati o liboko okomo mais ego risque pe mikoso to komo zinga ba draboye o cheka me kilochrome o che bonde ko lakse bande kono na kishas na nini po ba yokela biso mawa ce n'est pas bien bile bande kono so bela poto ba souffrir mais ba sunga biso poto sa loko bande kola biso boyo kakatanga bo sangisa tamboko na nga to kwesa te loko moko bandeko mais nazo comprendre la kishasa oyo mode de vie yango so to venele bande kolanga lelo nde na oyebisa bino boy vaccin epesa mala Congo te na opanza ata bo talanga la liso ya mena opanza ata bo balanga malembe na oyoka te alikamba Congo biso to zo vaccin te la Congo ta makambo esala mala Congo to zo vaccin bato ba okufati mais bato ba bomba biso za bande ola biso nde kolanga ya passe pourquoi bato na za ba ababisanga malembe oui to kochala se oui eza malembe mais boye baki ba congolais bato ba okufa example nga kochaka na se wana nde bo mona ke lelo bato ba matele ko andi tuna biso nana nga d'accord na bien tena ngala se mais boye baki bilo moka to bolela mko bobenga mamose yana oloba isote bande ko yanga problème to za nango il faut to bima poto ebisa Félix que o échoué. Il faut Félix a échoué. Na éviter ce qui cordon à kokoka sur la biso ingénieur. Les camots comme ça qui Félix. Abi Félix, et l'autre qui a détecté état d'urgence. Et elle on bien mais quel bar mi beti ça c'est l'écolo. Ce qui un mois kokyo loko ça to échoué ko ka son te belela. Po deuxième mandat gozalate. Félix connaît que a oleka na été. Mais les politiciens congolais ben pas Félix maboko po ba memaye aya ko sala mavuluba bande kolanga Mali esali eloko les réussir Tunisie et bamboka na biso ba Afrique comme cela bosali ba kombola makila na bango eza lolengeni Égypte makila na bango eza lolengeni bango balia kandenge nini soki bango ko balia ka koleka biso mais biso batoto okufa nzala to komi sala na ba blague pour na maladie na ngamoko ya mboke kufi boye bande kolanga to sunga Congo so to lingi Congo to sunga Congo bande kolanga c'est le moment yango to bunda so to raté ko bunda oh c'est fini tous les politiciens vivent leur pouvoir bala sous ça peuple té ta bato bazaka la besoin peuple ba Lumumba ba Kasavubu na 57 le président Kasavubu va comme président Azaka si je me trompe pas bourgmestre encore le bananga na colonie oyo nazalanga mukonzi to bundela biso te encore le bato bunda te encore le bana fanya nga po dena za bourgmestre za mukonzi ba bourgmestre kala mulelo ba vivre te tande ba onyokola bato muta kufi na commune e ba bomi na député tala ni sola lebelelo le ba vandi po ani biso to lembi o mona po ba misu ba lele ngombongo et comme ba base zwa mo ba pesi mbongo boye akeya salimo ba base na esila lembi mais biso to banda okenda na volonté ngala pesi ba mbongo nanga ba mbongo nanga yanga moko ya pasi ya ko ganga hémorroïde mais na bi po la mo ane photo bunda mais et comme un monde en foot monde démon de lo basel on ba base le autant biso to tchela biso maboko parce mon mère to fanda prophète to fanda to ki na biso soute le lo mo na tisko no ba kuntiete nani exaucé ti le londe to lo baboy avant la maman est-ce que ça ça tala gouvernement congolais place et mabiso tala ba bezo to lukaka mwana na ba bomiye ba boma exaucé ba beta masasi ta na olo baboya na leli lisusu na ebisi bango to kele to tumba bibi play basali o mabezongisa mbamo rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Yesu ba disciple banga ba pekisa ndenge ba politicien ba pekisa biso lelo. Ayebisi bango alobi rendre à César ce qui est à César. Tout biso, to ça plus que Jésus. Alobi pia kelo lo bambisi. Apesi bango na matabisa mbisi. Ndeto ngai to sala lebe. Bebe exaucer ngai bima.
Metala. Le koso ekoti. Famille Monique mbongo. Batu musume ba monyango sika osala ba base. Ba leli yango ba mbongo. Ba sali mo ba mangri ba. Tala vie ya muntu ya sacré. Vie ya muntu ya sacré. Ndeko nanga. Nga pona ndeko nanga. Pona makila ya ndeko nanga. Pona congolais. Na okufa biso bateya biso bongo. Esongo. Baobeta ndeko yo kobela na ndako ko la biso beta yo na ndenge osakala te. Yoko yate batu musunde ba yako signale yokuti ndeko no baobeta il faut kote tumba wana. Biso to koli bongo. Basakana na biso te. Senga na zato bundise bandeko langa ba oyebisa yo ozi problème. États-Unis na no yete likambo esila te. Ndeko atabolala ki ngana bando lancer mabanga. Na yo tuna te. Na lo ba boy pona mikumisa te botuna bato ba yebinga. Entourage nanga bando simba te pe la famille nanga tatile yo bakoma te. Pe bandeko nanga so likambo eza ba yebisa ngate. Balo botika. Ayeba te. Bolekisa na biloko likambo. Nga bakangisa leki nango aza na Afrique du Sud. Na yeba na ngate. Mais capitaine moko ayebinga Jim. Amonya lobi leki ya océan. Problème ni. Habite abisi fie ko lobate soko ebisi mère mon ka ebena mabe likama ko tunga na ebina ngate mais bateau kitila bango ebungaki babinga mnazo je babina otikate avant na bimiso fana ke loba ya lukanga ebisanga comme ya lemba eyokanga famille wana bango moko bakenda ko changer maloba na komaka na lancer bango mabanga milangi. Nesi bango leki nanga sa 2 jours na kasho bo traité moyibi biso toza azwa eloko na bino te famille monanga liboma babi mutu te balala te balamuka babi misaka mutu na 2 heures te be babimisa leki nanga pona otumbela bango biloko na obamba bango mabanga na ofinga bango wana naza soki mombeli bangi soki dipo leki nanga bokanga esanga na yeba na 2 heures batika leki nanga Toko samba na bango ba futa leki nanga. Jima biso la benga ki leki lo ya la belote. Yo ngo vanda ba traité moyibi. Tande la kashoni ba beta mutu. Ba futa leki nanga. Ango leki nanga pembe mobile kwa mwasi. Ba futa. Na yeso bango soka azui problème boko signer vie na ye. Ba signer ba kotela leki nanga ba radio ba ni na mema bango musika. Mais le pona kenena ni na kenena lulu. Kotika likambo lote likamba Congo boto okenda ngo lokwa likamba problème mutu mususu tokomo kende lobby to kozale jife to kozale ndele to kozale kuna to kozale soki ba yokeli bisote Congo tokomo kenda ngo soki ba yokeli bisote ba yoka ta ba yokela nani soki ba yokeli bisote na 2023 ndeto ko bunda bazoba la bino bazela bino soki 2023 ba soki 2023 Kagame yebo comme président ya Congo. Bon, ça va congolais. C'est pas contourner bino. Ce qui n'a jamais été. Tout le monde a l'élo pour te préparer 2023. Bibi bongi ça l'élo na yo. L'élo échoué 2023 de Kozala. C'est quoi nani ndoki ba congolais? Nani siko ndoki na likambo so comme la biso boy. Nani ndoki? Bon, ba étranger ba ndoki. Moto aza l'élo so ki premier ministre belge. So ka za premier ministre. Na banzi bandeko longo bokena na poto. Boyebi likambo na oloba ayebisa bino aussi longtemps bino moko ba congolais bo hôtel matin biso tam pesa yo konza Congo to soutenir parce que ça politique bino moko bo hôtel maboso le so bosaka ata 100 000 ou bien 10 000 ata 200 personnes ou 500 personnes bo bimi bo sali bo bulu bazokisi bino ba bomi bino nyoso à ce moment là biso to côté libino mo si le tala nous congolais bo telemité biso ata pesa to soutenir pour politique to ala besoin il y a échange ba minéraux c'est quoi bo condamner mutu afungole bino motema a expliquer bino nde bitumbeza mais biso to saka papa yaka papa wapi Félix Otola kabiso betongo me dit pourquoi Félix azaki mobola dans 2 ans ba compter Félix Mutambongo Félix olobi tozaki ne Félix awela ba $30,000 et pas Kabila. Aujourd'hui Félix akabela mutu $100,000 Félix azu 100,000 wapi muto atangi te asali 100,000 wapi akombola kata prince ata mukomote ando beta ba shekula azu 100,000 wapi
Félix Obokecho asombela kaye masanga futi sa ekutile la koko futa ngo. Sikoyo mais comme plus riche que muto asombela ke masanga lobi. Vous trouvez ça normal? Na Congo muto bande ko defa lipa la 6h du matin. Na 7h30 abeti bateau magique. A comme premier ministre. Asombi na lo pango ya place oya futelaki. Na lobi ya majango ezaka nini? Muto azaki locataire nanga abeti bateau magique a comme premier ministre asombi na lo pango nanga na tekele ba mfutaka bateau wana. Bruno Chibala. Hein? A kotaka premier ministre la nyonga map. A futa ngo fois 3. Tala Congo. Tala Congo. Bande kolanga. Toza la souci. To la ndema mona mobali oyo. Africain oyo. Nini message ni apesa ki? Message de yo salanga plaisir. Na ba na message otam sala okoso kisalanga. Il est annoncé à toute la nation et surtout au peuple congolais. Prenez garde de vous-même, car personne ne viendra plus à votre secours. Oubliez vos opposants, soi-disant vos leaders politiques, car ils sont tous rachetés. Leur conscience se dirige vers les négatifs, vers leurs propres intérêts. Personne ne combat pas pour l'intérêt de la nation. Et ça se veut de vous pour trouver leur chemin de vie. Vous devez vous libérer vous-même, verser vos sons sur vos propres causes. Acceptez d'être appelés les martyrs pour libérer le futur de vos enfants, pour rendre votre pays tel qu'il a été dit, le paradis d'Afrique ou les États-Unis d'Afrique. Bandegolanga boyoki. Tolongwa derrière les politiciens. Tozala biso so ba résistant. Tango toko kota ko résister contre les malheureux sala malelo. À ce moment là, tango toko libérer mboka la biso, bota la tabilo moko. Kata to koti boy, la sorcellerie chikungunya et beti kureke. Na lobi to ana zongo to ana inga. Kureko kendara boy. Oh, c'est blague avec le peuple congolais. Elle a un bon comme si ce courait celle de longola, muta snell wana. PDG snell là-bas, bête balongolier. Elle a un bon comme si lui peut comme matate, inchangeable et variable. Oh, m'attendez. Mais aujourd'hui, non, c'est bien, il pas de Césate à Congo. Il paye comme à 500 000 francs pour m'talia tonda. Kwanga 1000 francs, c'est ça. Somme Congo baote que à 500 francs au coléla. Piodi, il y a 500 gouttes zarate. Il y a 4000 francs. C'est quand tu as un bon comme ça, tu as un bon ami qui était 200 francs, 100 francs, 50 francs bunga. Bilo que banamba mona 500. Sauf que ce babilo à 100 francs, 100 francs, mon attend sur ma monnaie échange, ça te deux fois à 500. Ce batte que l'on goûte 200 au coléla. Bon, c'est comment deviner au vendre. Félix, ça y est, on l'a comprendre de babilo colaté. Donc, dans le Félix, bah, on s'habille sur ma bé. Merci encore une fois le gang à la congolais. Et puis là, Guy Lumumba, tu réussir que Zoto, il y a eu aboy à la Sony, a eu que trouble. Ba belge ne ba to ba boy na dimension o ba yoki ne to lobeli. Po ata bino bo ba kola ngo me biso to ba kola Lumumba. To ntima bozo bate. Le 30 juin. Po na Sony o ndeto bando lobela ngo tamsa ko linga sala. Mais bo latsa ba soldat nini? Ba soldat ba futa bango mbongo te ba congolais o ba kenda ko bunda la este. Bana mbongo teo babengi bakonyoko mbongo ezateo mais raso ko yepa batu mususu kasi botala ka wala mokonza lingi mboka wala fachi beton ezala balabala moko ya mukie awa basali yango la matete mukie place yango ya mukie na yebita soki ba kozela ya inaugurant eka na rompo na ko bimela wana nzela ya kiimbi wana moi place yango bebe ka moi mukie wana baba lo ko be ba betonner yango ba ko cha goudron la bango ndeko zanga ba ose ndesko ba sala yango ba cérémonie quel bato ya miibi bato esika ngo mukie siko ba mituke lembi e pusi mabanga na misu langa moko bala moto ba ko bundala ba roulage bilo pe ba roulage bo kaka soni bilo ko muso ba sale ba bo fungoli bo kaka soni ko siko ba ose ba ya ko inaugurer moi nzela ebuka la ki mokia be inauguration ata ba sale le côté ata bande ko nanga tous au moins na lo baraboya na miso ka passe ya moboti na miso ka passe o ndela linga batu na miso ka pari ya nzambe o ya mindi matika trône e ko se sacrifier akufa do ba Lumumba baba nzambe hein ata to ke na histoire vraie ya indépendance mais nde ba tcha Lumumba héros c'est normal mais na ba perte de l'indépendance eza banzeza landu banini
bango de bato bakele la table ronde babendi ndeko la bango mais na combat ya Lumumba il mérite azala héros parce que mutu anzimi abi makila nanga ekufa mais peuple bazwa ndepa ba papa nzezalando babi tozobima po tolemi bakata biso ba maboko papa Kasavubu ya katokene ndeko nanga balinga kimboka bakozala ba mabe na bango mais ndeko langa so tolande exemple ya ba patriarche la biso Congo ekobika parce que ba papa on a bazaki d'amour en mboka vous croyez que 4 ou 5 personnes ba yeka la meeting na ba basa mais biso to bima combien de personnes to kokate toana ba leader na biso ya makasi mibale Martin Fayulu Madidi toana mfumu muzitu bambote la bino yango mais ba toala mibale ba kokate to libérer mboka ba ba comme ba homme d'état mais si quoi bokoyo sanga ba papa nzezalando ba papa Lumumba ba Kasavubu ba Kingotolo ba Polo ba Vital ba papa la bazali ba politicien te bango bazali ba homme d'état te bango kutu toaki na colonie est-ce que bango poni ba signé ke ba bundisa ba belge mais les deux leaders na biso ya makasi ba kokate ba bima po peuple abima mais ba mona souffrance ya peuple na bango qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons les deux leaders ya makasi Martin Fayulu soka telemi à présent il faut musu to telemi babi peuple go ah il faut que bato basa ba rebelle quoi Mose Laurent Désiré Kabila na komi na suka malgré ma benae mais tellement azaki rebelle alors bien les deux raisons à la Rwanda on ne peut pas blaguer avec les Congolais abi je signe Akila Lumumba yango na ba bato so balata komba Lumumba bolongola komba Lumumba bolongo te biso botiki la biso parce que biso to signé mais to kaka passe parce que boko kopia biso ba bokote ande kolanga so to sangisi to simbi ata ba $10,000 et comme elle ngande kolabila océan to ko saboter le Congo là je jure au tombeau de mes parents je jure na ondima na sikala bato wala po bile ba mona passe le kate na zo sukisa to ade bembe biso eza la bandal boke vérifier ndeko na nga ya mobali akufi Christophe bala solo bata boyebi to ane bembe la Kishasa ya grand frère nanga Christophe akufi kaba fièvre ndenge ozoya botala Congo ya Félix ya Fachi Beton botala place mboke komi c'est histoire ezo le kasko la famille nanga bana tu ya sona bata bayebi likambo ya oloba to bungisi ponga pela mona sur la Paris Christophe voilà ya nanga excuse akufi babi akufi la coronavirus balati sachet famille bakei bato wa balati ke sachet ba oyebisa bango boy biso to coopérer na biso je jure mon Dieu est là et bembeza la bandale boke autour na bato balinga ko tourna eza famille nanga ya grand frère nanga ba kunda jeudi ba ebisa biso to coopérer na biso ba bien akufi la coronavirus test ni bosali o biso to coopérer na biso atale to tchela sachet biso bo pesika 100,000 francs congolais to obimisa famille ebisa ridicule mtakufi na été to tika ba pesi 100,000 ba longo lié na sachet ba kezo mse la morgue na komi ba bi mama to bandako zela o tala makambo elekele biso yo molobi loba yango tala Congo Félix bande ko nanga siko soka kufaki na coronavirus ya vrai bozui 100,000 bino botiki de ba coronavirus wala bobomi population te wala nde musala Félix ay ko sa wala bobomi population te batu ba ko fa la coronavirus te troisième vague ezate peuple congolais ko so vaccin te peuple congolais ko mekate coronavirus ezate parce que ba famille nanga ba pesi bango 100,000 ba longo le grand frère na sachet ba zongisi si c'est vrai kufaki la corona ke bosa ki test bobiki si peuple to bobomi peuple parce que ça muta batebele bozo mona lokuta compte bato ba 100,000 francs congolais na bango ba ke ba kaboli mais ba victimiser peuple et Fachi Beton bonde to kotambusa mboka alors bande kolanga to bunde la mboka la biso to ke recul makasi to bongisi ba valeur to za crédibilité la monde les Congolais to telema ba Congolais to telema bande konanga
soutenons-nous s'il vous plaît soki bolinga mboka pas ezo sala biso ba estomac ezo ya ba tension tozo koyaka pontant tozo ya ko belela boy moi douleur on ezo na kati tango zo kala ndako lali bo se fatigue sali fièvre au sengi moi JKM ki sa enango mende ko nga soki to bundi te to continuer boy ata ba biso to lemba po to mona ke to risque vie ale JKM abilanga bon comme ata na Benin awa lobila to na yozo bo mon ka maman c'est pas comme ogan ou te ndenge to sala ka déplacement na biso to sala ngona ndenga bien obimi na ndenga bien ozongi obimi mais ba kimisa ka biso mboka te et puis to lemba ka te parce que to ko lemba to loba réaction beaucoup exate to komika 2023 parlement réforme ko sala maté au très longtemps que mboka za occupé kaka na osengelo congolais aide mais mutu na sala likona oti 14 pays etala ka likamba Congo acte indépendance ba belge ba comme ko sommes la boumbu il faut to biloko revendiquer ba droits ebele na soki sinanga abande kolanga na linga bino mais bo sunga biso bozana posa ko zonga na mboka po bosa misala ba taxe na bani faut to sala makamba bien mais soki to bundi le loté ata na 2023 bondi mela kanga ke kolela we ko ya makasi to permettre ya ngote kaka soki bo comprendre que il faut biso moko to telema soutenir nous des bateaux baloba Emmanuel vivant tout ça la makambo surtout benga na Félix parce que Félix fa samba l'état d'urgence 215 morts que Dieu vous bénisse na ande la souki si matondo mingi na ba programme tangolano bondi ya botarde na bino nyoso bato bolinga kabiso penza la reine Queen maman d'Angola na mokite na Florencia matondo mido merci encore une fois na JKM, il y a aussi de la presse congolaise. Merci de Bilo Batouboza, la South Africa, Bobenga Kebele. En tout cas, Nebi Kemale, Malé, Betoko, la Soko Bongsa Makambango, autorité morale, Nzambe Apambola, na Lobi Bongo Colette, les États-Unis d'Amérique, la Mobaïne Nabana, na Pesi Bongo Mbote, na Apôtre Doudou, Tata Mapasa Guy Lompinga, Nana Lompinga Guy, Merveille Kitoko, prompt rétablissement na Marise. Merci encore une fois. Na bande konyo so va besoin soutenir ngai de près de loin mais kalate na yebisa kibilo ke surprise boko za océan du Congo ndeto bandasko makambo male mbeka pona ko libérer mboka bande ko langa en tout cas to sunga na maman Célestine makamba bien zoya maman Sidonie maman Vava en tout cas merci na présidente la Bisopé Célestine Lokwa ata banda kala bande ko langa nyoso biska boza en tout cas to simba liboko kila me plus 49 boko le côté fa pekato to za la présence ensemble les tumba otozo ke male même pia kame tozo bundaka rapport Congo la biso to luka par tous les moyens de délivrer parce que ce que Congo en 2023 moi je dis que rien ne va et là on bien ça en tout cas le côté ce que tu bondité avant 2023 merci encore une fois na papa Désiré Désiré Botuna maman Elisabeth Botuna en Australie papa langa en Australie merci na Anita Babin il faut que moto maman Jawa salam alaikum na ba musulman malanga merci encore une fois l'équipe technique wana mo bonde ko langa ekanga vraiment ba moto belé kabuya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne à la caméra merci à notre coordonnateur d'Acosta Mondele El Campo Dieu ne m'a jamais merci na Pape J directeur recherche stratégique et prompt rétablissement na yope nzamba batela obika la lombango peut-être za la posa na yo merci na sango mokonzi parabe miso banga merci na Michel l'homme noir voilà tous aka ensemble tous simbalaka liboko la liboko nzambe yemoko ayebi Carle Botongo que Dieu vous bénisse. Merci Nadine Loso, mon ami de tous les temps, et Sango Mokondi Parabe Misobanga. Merci Nadalida Bayoko, pour Ngbele, Pemoteke. En tout cas, na lobby, oya ko finga biso pe to ko finga ye. Oya ko kana biso pe to ko kana ye. To lobby balabala na biso eza pacifique te. Balabala biso nde to tambola bo ezali etumba. To kutani o grimace biso to grimace yo. O che biso pe to che. Que Dieu vous bénisse.